liboso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Pour la banque, il faut que le président, le président pour qu'il y ait au-delà, il y a mandat d'élection dans les années. Bon, réaction au Yangai, personnellement, en tant que moto, en tant que président national et parti politique. Les gens ont vu que les députés ou la majorité, ils la cour constitutionnelle, qu'ils sont gagnés, ils ont batanga te ou bien batanga. Problème wana eza problème moko ata mwana 3e primaire ya 6e primaire et 3e primaire ayebi déjà français wana balobi boye que jusqu'à il y a président de la République oyo aza en place akopesa libonga na ye epai ya oyo mosusu akoti, n'est-ce pas? C'est l'article 70. Il y a des articles oyo elobi kuna na kati ke en cas il y a la possibilité nyonso oyo ekoya, c'est-à-dire démission liwa ya chef de l'État, tout ça nyonso oyo ekoya ekoki kokomela ye lokola tozoloba le 20 septembre atiki nde yango wana. Alors on ne comprend pas. Bango baza na monde mususu. Monde la bango eza monde mususu, eza monde au peuple congolais azozela. Alors c'est ça. Tout ça bango que monde la bango na eza muke, oya peuple congolais eza makasi eza mona. Bien sûr, nous avons un président Messi, kasi la députée majorité, et aussi bien nous voyons pas mal de ces camarades au solo na makambo ko ete mbutu mbutu ya simate, mais vous allez comme boya. Au moment que les abino prochain de comme mbutu mbutu après le 20 décembre. Le gouvernement en place 5 au salaire alors au solo là. Ko ete mbutu mbutu ya simaya, fa ya mandat de bino ko boya. Au moment que prochain de comme le 20 décembre. Non, problème est ça. Bande ko baso comprendre te. Biso toza na problème il y a élection. Tozolanda nde constitution. Bango bazolanda makambo na bango. C'est pour ça bango bazotambola na monde mosusu. Biso pe toza na monde ya constitution au peuple congolais azolinga. Biso tokende na dialogue te tokende kosala. Dialogue yango ko apporter nini na peuple congolais. Bazozela pe nini. Bato bazoluka dialogue, bazokanga bato. Okomona bazosala badega kuna na Lubumbashi, tout ça kokanga bato ça dialogue nini? Dialogue exact. Exact glissement bazoluka moyen ya kuiba lokola ba meseni ba makambo na bango wana, mais siko baza bloqué na constitution. Peuple ezotala. Baeba ba mathématique na bango nyonso na bazosala ekosimba. Ya solo mwana mboka na moni eza motuna ya suka. Dimanche le 24, nous avons un meeting entre Bino Dynamique et Hôtel de Ville, les alités. Si vous avez tenu pour ça un meeting, vous créez les sous-sous. Vous voulez la carte de la Kinshasa. Non, vous voulez vous alater. Vous avez la carte de la Constitution, vous avez en dehors de la Constitution. Vous avez mis Mboka en dehors de la Constitution. Vous avez la Constitution. Vous avez la carte de la Constitution, balobi to informé. Nous avons informé le gouverneur. Il y a une attente à diriger biso bokende boye boke non. Yé mosala na ye eza ya ko sécuriser population. Siko baso banga nini? Baso ko sécuriser biso te? Oui, puisque baza faible la sécurité et non au régime est faible puisque à Nitouri les gens meurent par-ci par-là, bato bazo kufa chaque jour. Mais quand même, bango batinda sécurité et encadrer manifestation. Localiser. Pour les localiser.
non eza na kati ya constitution te mo wana eza na kati ya constitution te balobi biso nde to informe bango baza na droit ya réponse te biso to informe bango esika tokozala bango sikoyo baye mpo basécuriser c'est tout. sikoyo message nini ozopesa na peuple congolais bazali kolanda libanda mpe na kati ya mboka nalobi boye oyo moto alingi changement oyo moto aza mpo na changement bango nyonso basengeli baya na boulevard triomphal soki olingi Congo olingi ya solo Congo kovanda te tika koteka kende wana na boulevard triomphal okuta bato nyonso oyo baza na kati ya dynamique tous les leaders moto na moto akoloba bokende bozala sage bozala baresponsable kotouche eloko ya mutu te kofinga te boke mpo boyoka biso nini oyo tozoloba alors c'est ça. Merci mingi mwana mboka.